ezali kaka yo. Nafandi ngai moko na suka ya mboka, loboko na litama molili eyeye. Nakimela wapi nakomi kobanga yawe o, nakomi kobanga ye. Bisika yo zali fungola matoi yoyoka, mongongo ekobelela yo na suka ya mboka ye. Au secours, viens me libérer. Au secours, viens me libérer. Ok, moi je suis son ami. Moi c'est Karine Amado. Oh, Karine Amado, Boni. Bien. On va mettre un solo, non? Ok. Tu es très beau. Non, mais tu déranges pas d'envoyer dans la tête. Tu peux te mettre en non, quand même, non, s'il te plaît. Non, arrête. Vraiment, Boni. Ça va un peu? Va faire résoudre les cas bien. Oui, ça s'est passé. Elle va parler de toi. Ok. Oh, en tout cas, tu es très belle. Merci beaucoup. Et vous aussi, tu es très beau. Merci. Abima qui n'est. Oh, Mélanie. Non, non, mais de l'autre côté, ne te dérange pas. Les contrats que tu vas faire, fait ça. Merci. Il n'y a pas ça? Tout va bien, Dieu fait grâce. Ok. Quand ma pierre a chasse, mais Dieu fait grâce. Pourquoi c'est important? Toujours bon. Non, ça va passer. Là, c'est que vraiment, on a aidé Bino. Oui. On a aidé Bino vraiment ma casse. C'est très beau. Et puis, tu vois, dans la vie, Azar les a chaque fois, Azar les a ils ont pas dit pourquoi. Donc, je pense que pas comme ça. Ma position est ça. Je pense que là, tu prends mon numéro. Comment on va attendre la mienne? Ok. Comme ça, ceux qui allaient bon rapidement. D'accord. Ok. Merci beaucoup. 89. 34. 34. 39. 226. 34, 39, 226. Oh, tu es intelligent. Oui, on n'a pas de chawé. Ok, merci beaucoup. Moi, je parle. Que tu seras à même de comprendre. Tino. D'abord, je vais te confirmer que je t'aime. Je suis un homme, mais en réalité, naza eloko eronjaka ngai makasi. Et ça peut parmi biloko oyo echa harmonie entre nga na yo. Et c'est que Marolobanayo, même mes parents n'ont pas le qualité. C'est parce que je t'aime. Il est sûr que une fois que la vérité, au coquille soit, que le nana makasi, tout compé, ce sera une occasion au boyamé. Je suis impuissant. Départ de cette
ezanga boye namona kitoko mwasi na miso nasantano na motema mais nayebi kointerprète yango sexuellement te voilà mais soki olingi ngai naza prêt au Sumba. Tu dis, je sais que ça fait mal. Regarde-moi. Je suis le plus choqué de tout le monde. Ma chérie. Il y a mon célèbre assistant. Au lieu de me répandre une nouvelle là maintenant. Au lieu de ça m'a tout que je sais. Ça me fait très mal. Et j'ai trouvé qu'il fallait quand même sa vérité. Tu déjà t'aimes. Aide-moi. ndako po na yebiki yoza mwasi lokwanga mama mama yo botinga mokili fo sepela mama nga naloba yango mama nasomba lamba te nasomba bijou te mama sotali Keren Mayala motema Freddy Mayala yuyu manzambi motema mayesto mayema rika mwasi ya pembe motema de Chris Mila tela ndi bavivra na poto mama poni ngai te okotaka rika na kuzoba na yo wana te okotaka rika na kuzoba na otanga bapera na pesa yo leti esebe lekwa Christian esebe papa na Lionel okoka ogere ba oshwa azana pare ogere to vivre okoka yo loko ni koyoka te loko ni koyoka te muke français kaka mwa $100 ngoba ya tindelaka yango ndoko ba na otasa assurance mais Herman n'a pas ça hier Violette linganga kana secret a balancer parce que Herman a pourquoi qui Violette te hein pour ni bosunga ngate bosunga ngate pourquoi maman non c'est de tout faire ngate maman okotela noka mwana na regreta ni na vansa kona libumna ngane nefa il faut na longola tayo kasolingo kufa ngana mwana mwasi mama nga ko souffrir te maman nga ko mima ma charge ya ba sa famille te papa ngai mama ngana liboso na mwana ngai na bala ya
Papa Nangai. Nous ça va ni Maman naza musicien. Musicien. Naza musicien na betaka na wenge mesomere. Oyo ya présent Wilson. Oya wera. Wera naza mutaki chaka chaka. Chaka chaka na beglizo. Ngisa mukiki chaka chaka lingumba ku. Kichaka chaka lingumba ku. Na betaka na wenge mesomere maman naza star. Vraiment naza na ba projet bien. Pour na Muchopi, nazo préparer déjà Naya. Na sala mama kambu pona kolinga teke to fanda ka boye tala pe na za orchestre munene lokola wenge maison mère wana yango la lingaki yango wana pe vraiment na se ke na kichaka chaka pe na ko bwaka yo pe sele pe makambu na présenter une photo ngwana na samba plan ya wana na mona oui ratita na oui kapesa ngambo na la samba plan ya tango ya wana santé pe na makambu ezali papa yo fanda ka ouais, maman, na fandaka na Barumbu, na futelaka na camarade nanga. Ndaku ya camarade bien. Ndaku ya camarade nanga, mais to fandaka na epi. Bientôt yo zo no. Bientôt ouais, na epsa kilo tito comme ba février. Et déjà il faut na zo studio nanga, na sala comme pas nanga. Toi na voyage moko awa ya Mbujimai, après Mbujimai so tozongi ki toke Matadi, tokozala pe na Soyo. Wana ka ba voyage. Non, Dubai na epsa ki eza na Max. Oyo eza ya février, comme ça soki na ye, nde na studio nanga, na ye pe na sali moi geste, comme ça maman déjà mona wera. Papa na TV na kuta so na wera bwaka o. Na se plan nene, wera bwaka yo de la forêt. Ba mise tout ya wengi wana to sora na bango bese, so bwaki na mama bokilo bwaka ye. Merci papa. Merci. Ça l'a muteba ukita. Merci yaya, merci. Bon, tu vas recevoir parce que na OK, na otindelo ilo romela. Merci papa, merci ngamba pambola. Okuta na wera mama. Merci yaya. Moni jour wana mona sala ko na la samba wana na ifsa yo. Et puis tant OK wana panique ko tina la samba. Nzambe chérie na la tête de malonga te et puis Igo Center ka bundisa nga pona. Igo Center. Et c'est na moi ça na linga te. Na moi ça trouble beaucoup de ça yo salisanga Yahweh Giso na lobi ke non aza mobali mabeli wana kosi gi aza mobali malamu nazaka na gi bien apesa nga onyo surtout na singa ka gi apesa ngai mbongo eza bolingo te Mama pardon na moni oza ondire ndengo yela kate zona motema kitisa libala na bato ebele bagangaka bamonaka libala ezalaka kaka esika miele ekitaka esika kaka mapamboli ekitaka esika kaka kosekezaka ntango nyonso libala eza nzela ekulusu mama soki ozoloba boye seke likambo ezali likambo yango eza nini mama fongolela biso toyeba parceke biso ngai na papa na bino tozwaka yo bokilo te tozwaka yo mwana likambo yango eza nini tina ye nazoloba bo nana basi na motema motema esuki ngai motema esuki ngalingaki mpona mbongo te tide nalingaki nazana bolingo nalingaki makasi tide akofanda boye tide esengo ya libala bapesaka bana silo nafandi bosonga libala tunazala mobali ezaka bana lelo tanga so na bina bota te bosepela bango te olukaka bana kindenga aza bana yaza impuissant mais ça na fana mobile si mobile na ngabo non je suis fatigué na sala boy je suis fatigué non continue fana ikite baba na bino mingi ba respect on appelle ça bino donc fana ikite tu sais via na boye ko sola on a na boye ki na équipe na zongi je pas na plus ko ça papa maman pardon via oui mon amour j'ai compris bon j'ai compris bon via alors bon j'arrive juste un moment on va soukate maman yokangana tosolola lokola mama na mwana na ye ya mwasi yebisanga na likambo oti koloba oyo eza na solo ngai fandisaki sola na ye oyoka oge oloba ngeze ka sola simiki je suis fatigué banga
okoti na ndako na ye to ezalaki nanu bien après eye kokoma bongo eloko te mama na boyi nafanda na ntoka mobali oyo nalingi me na bando obima libanda eza bien te place nasala mo te namoni natikaki mama tika nanu kozwa makambo wana biso toza baboti ya naza mokongo me naza mama azoba te na mibenge nga moko nde ezoba na toyebi eloko te na makambo oyo natungisa mwana ntongo midi pokwa sikoyo nde nayi kocomprendre pourkui kia bato pourkui nayi kocomprendre nde sikoyo kolemba te oye oyebisi biso baboti na bino tokota mpe likambo yango nase nabukani nyonso me nayebi ke solution ekozala solution ekozanga te noki pasi me tokoluka solution mama kozwa na décision te zala mwasi oyo alingi mobali na ye quelque soit problème lobi ekoki mpe kozala ntango mosusu yo nandimi te kegia kotika yomba juste comme ça pour marquer. asalelaka bato opportunité mosusu akuta nzoka à travers moto parce que nga mpona koma kuna aza lelo ezalaki à travers moto donc nitete moto wana ata mosu nde naosala makambo naosala te na vie nanga natuna yovanda ndenge na Marcia Marcia kanda omona biso wana nde tosalaka Marcia azalaka mwasi tokutana na biso te relation mpe botama nango esalaka comment puis moi c'est en bas de tout voir pour vivre tout ça mais la ligne et pas bon pour ne pas être menteur je l'aime pour à tes voyants comme ça garçon le bois je pense que tu n'as pas moins de 30 ans je pense et puis nana ça ok aux gens vivre vraiment dans Katia kufa nini tolobaka na église donc oza ya kokufa na kati mpe pardon eloko nini eza ya kokufa kati donc bato bazominoka ke ozotambola parce que oza herman mais na kati no oza ya kokufa eloko nini eza ya kokufa na kati no mbongo eza ya kokufa nyonso epa na o ekufa déjà alors eloko oyo ezolakisaki oza ya kokufa eza mpe barelation ekufi vous avez une opportunité de faciliter mon beau ou bazala non la vie aux amontés. Pourquoi? Parce que vous avez un katia poto. Et alors poto on est nani? C'est Marcia. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Aux hommes, ils ont prophétie, ils ont prophétesse, ils ont juste. Naza psychologue. Nazo tala yo, nazo comprendre maman oza katina. Alors elongi na yo, ils ont reflété nyonso, ils ont payé ça oza. Donc, d'après eux, c'est Marcia Nazoussala. Oui. Oui. Tu es sûr de ça? Oui, je suis sûre. Parce qu'à te voyant comme ça, tu es beau, tu es élégant. Et ceux qui ont fait des placements où ils ont facilité ça, ils ont bien, ils ont bien, et les cahiers, je pense, magie, donc tu te sens, tu es à l'aise, on s'en a levé là-bas, on repasse pour toi. Et puis, je sais que le moment viendra. Moi, je pense que ça n'a pas réalité à vue. Vignon, c'est ça, on a la difficulté. Il y a un temps pour tout, chaque chose à son temps. Si ce que tu venais de dire tout à l'heure est vrai, nous n'avons pas ça. Parce que je ne sais pas quoi. Mais je prie Dieu, seul Dieu connaît du Père tout. Et nous sommes là qui n'a pas eu
Je pense que Nzamba est destin. Alors, et ça, Nzamba, c'est là qu'il y a des nous, il faut vraiment entretenir. Je pense qu'il faut qu'on façonne au salon et pas bon sort vraiment. Et moi, je me déplace. Vous appréciez? Je pense que vous appréciez. Là, je pense. Je sais parce que moi, on s'est là, mais tu peux un peu te reposer parce que non, il y a maman paya. Pour matin, dans l'étage, dans la deuxième chambre à gauche. Et non, ne te dérange pas. Mais ça me dérange un peu. Non, ça ne dérange pas. Tu te reposes, moi, on s'est là, matin, et 500 $, tu peux acheter boîté, la ligne vraiment au changer. Le coiffure bien et puis un peu de barbe là-bas comme ça et tout et puis la tasse. Je pense que donc merci beaucoup donc. Je vais me déplacer, j'ai beaucoup à faire. Na boy un jour, na bi mama be. Ko biso basi to maka ma be. Mais qui a ça monté mama be. Na tanyo surtout on na fa na gi. Ngana tika makamanga ebele na fanda na gi. Na nzima yetu fanda. Mais qui a zaki na vérité. Na benga bi mesika bi makamanga na simba mobile na tuto bo alinga. Ena so msabu alinga kate. Tout le monde est tout le monde Fatima Kaponda la marée. Na benga ma virumbi au pesa ngaponza bina nga mwana nga sala calme. Bosola na mobali na yo. Kisa dibale za akadi ya lo kumika bosola. Na fanda na kibi ko na sola kana kitongo miti ko kwa ni na fanda na kina sola mkana ki. Iso kande pia za kana impuissant. Na yo qui pas mutu mususu te na ni dali ko former yo ka ko da biso ko fozo je me confie à ça mais ça passe on a vécu plus de trentaine d'années là qui tu n'as jamais histoire et moi si mon combo qui est impuissant donc le va former le comme tout pas très long au moins makambo lo bisa mundoko na na yo qui li solo pas mutu te na yo qui li solo pas mutu te qui est moko mutafandi singa ayibi singa mama voilà tinde na lingaka te ke na fanda na yo osimbanga pour nazaka azaki na qualité qui est na temps normal et non avec ça donc vous voyez que tout qui a mélanie masanga milité qui a comme la ka faire botiki na aza na mutu masanga te qui a fait singa ayibi singa pour est-ce que vous avez la candidate jour mama amour na candidate eloko te to soigner te ye moko mutu ayokuta ko na fanda ki na ngana ota ba jinanga afandi ye moko ko yibisi na binga moko na ye tina bengi no afandi bino na boy na ngai to kuta na nzela e ko ndem so moninga na mutu mususu e ko mabo voilà bino bana basi bozaka ka bo bala sali obo apeso obo apoke bo sala bo bina mutu na boy to yebana to misana to koma déjà fan na makabino te na sala pe bino mabete na lingi to kabona na ndenge ya bien to kutani to lié ya so tali bien so ko tali bien na fandi sa bino na bisa bino makamwali ya simba ngate elote ngamo ko na ndo mona ngo normal msu na bete bino ko na mona ki trop c'est trop na moi nana ba sentiment nana mai na za makina na bite na fandi no ba camarade peut-être ba koki ko edengai na ibisa bino o likambu msu bomba na kana sima wana franchement ki mama be amuté ma be
ça me fait ma vie. Ce qui est à Bongo, qui est vraiment dans ma casse, et des choses. Voilà, c'est une femme pour nous, on a des moyens pour plutôt nécessaire soigner assez régulièrement. On a pas ici, comme la peine na zavu, qui vous t'a montré que le fond d'aide du machingai. Na batana na manyo to ale kisangai. Eh, maintenant ça dit. Comment on a musala na sala dalinga na bataka ko lingaye. Non sala côté. Comment on dit makambo. Soka lobela kanga dès les premiers jours les msous sa lobaka na ye. Que boye na éviter so ngeza ndemso. Mais tout fandi a consommer ba temps na nga nyonso tout. Après na supporter kaka na ba ndonso ata. Eh pardon. Wana ta penser à moi ka benginga no linga te. Winga dana mo mutema na santé déjà na baye. Modi mbongo mbongo eza na suka te. Nazolia nazozwa mbongo, mais mbongo eza libala te. Mbongo eza bolingo te. Mbongo eza heureuse ya libala te. Pour libala isenga il faut moi na sala. Non, franchement, responsabilité il y a bon je pense que la musique de Bélé, je me dis qu'il y a et là, on a besoin de sortir, mais à quel point comme ça, c'est celle qui est évoluée sans la masse. Ça ça la je ferais ça parce qu'ils ont la télé, je suis seule à la maison. C'est comme ça, c'est pas là, je ne sais quoi dire. Mais je mets tout dans l'impasse. Je ne sais quoi dire. S'il te plaît, je t'ai bien dit que Naoki, je ne promets rien.
exemple qui où ils coupent ça dans baleki. Ils vont arriver à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Bah, pas un responsable dans une entreprise. Moi, je vois comme si même là où tu travailles, bah, sont acquis pour le problème d'enfant, ou soit pour les problèmes d'une épouse. Papa, mais moi, je regrette. Tu regrettes? Je regrette énormément. Combien de fois je dois vous expliquer, papa? Nous expliquer quoi? Mais le mariage, maman, papa, ça se prépare. D'abord, je dois trouver une femme. Une digne femme. T'as pas de raison inutile. Maman, c'est moi qui serai dans ce mariage. T'as pas de yeux. Papa, si vous avez eu la chance d'avoir maman, ce n'est pas que moi aussi je dois avoir. Je suis ta maman. Nakoki koponelo pe moi. Basi baza malonga te na Kinshasa. Nous avons tapé na bloc nyonso. Nous avons respecté banda comme bala ba respecter ba vanda ba sala ba za bangote yo za bangote na za bangote. J'ai envie de ça. Je vais faire quoi? Patience. Tu as besoin de l'amour, tu n'as pas besoin de sexe. Non, je ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, on va aider ma belle. Je vais commettre des péchés. Non, on ne va pas faire, mais vas-y, caresse-moi. Moi, je vais tellement jouir et puis on laisse. Je me lave alors. On va laisser laver nos dés, s'il te plaît. Mais je ne saurais pas faire ça. Je ne saurais pas. S'il te plaît. Bon, attends. Pourquoi tu me fais ça? Je fais un vœu à l'Éternel que je ne sortirai, je ne coucherai qu'avec ma femme. Nous sommes fiancés. Je ne cesse de te le dire. Pardon, s'il te plaît. Ndenge tozabo. Ndenge nazofanda na yo. Osepela te. Siko yo nde mozana. Soko satisfaire ngati. Donc ekosala mo panani. Yo so zela nana sala ngo. Olingo ozana besoin otika nga pour aller chercher. Non. Nazana posa otika. Ce sont des désirs chacun. Nous sommes mobali nanga. Chrétien. Yo so za chrétien. Na za chrétien te e bemba ki chrétien. Papa boniko. Yo kane ba sala makambo te. Yo ba sala ngote. OK ganga chrétien ya nini? Chrétien ni banato lingana dena mona zo lipo tchana sala lipe kokie. OK prière. Te on a tundela mona bibo tchana lipe kokie prière. Boniko motema nani? Asala kana. Tala ko bana kutu bongo te. Ko kota kata bana ti okota na basali na nzambe. Ko koti sanga ite. Tango mama. Tawani. Olinganya pwani. Nga poto ta. Il y a mon célèbre assistant. Au lieu de me répandre une nouvelle là-bas, au lieu de ça que je sais, ça me fait très mal. Et j'ai trouvé qu'il fallait connaître sa vérité. Tu me chantais. Aide-moi. Kinshasa otondi makambo. Oui, na okokate, na so yiba te. Non mona on dirait ndoto. Mama. Omuna mobali na ti pantalon, mobali kitoko. Azota mwana nzela za bambongo na ye. Ase, oyi mobali wana ndinga zati. Asali de pour fanisenga awa. Mobali wana asali nini na kamwa kayolo ko wana mwana kine pas lisa coiffure na so sabili lisa taleki na yo kenzo yo yiba kama kambu me unda kubombela ndapo to koma ka famille te kenzo to ka famille to koma da bandeko ngama to za tongo midi poko na bete la ngotolo tide na trahi oui kinzo aso ko ndeko na ngai
ndeko na ngai mais nga pe na soko ndeko na nga lelo muna baleki no bamila ngani no bate wana famille na nga mais yo ndeko za wana obombelanga makambo ebele ndeti nini obumba secret vie na yo oyo osalisaka mpe tie mobali kitoko mobali aza mbongo mobali mbinga ti de secret ni obomba kinzo yo jibinde eza wana vie na yo asalaka na ye te yango neza azana musala yango zekana simbe azana mbongo je suis fatigué afutilaka ndako bien tolala boy je suis fatigué tozonga ba je suis nzoka ndi vie na yo aza impuissant what kocha kwate boye baki ongo tira kwani ngo sela na ironi ekento boniko boni oyebi bien po yo na ye boza mutu moko yo mto lukila ke soit disant basi yo mto pesa ke do yebi makambo na nyoso tu ndo ngolo batin tide na zwaye na koti sa fanda ngi kinga zana nota fiti onana non la beauté après na zo sous charge en bali impuissant na baki ça la vie nanga ngana yeba ke mutu est puissant na pesi oye na batantu otoyeba na yo ti de yo en confiance na ngapela na confiance na ko peso jamais mutu mabe ils ont comme ça ngandi zo lo babongo mais so azé puissant ti de oyebi kaza na mbongo na ye aza bien ti de mais puissant ba traiter en si oko mema ye pe na hôpital to wapi ba traiter ye akomi bien ti de aza bien aza na mbongo aza bien te kota bien na longo na ngona aza bien te aza impuissance oui aza impuissant aza bien te aza malade ndenge moko na malaria ndenge mona ti na malaria te malaria silaka mais nyonso wana pe silaka ko pesa na charge to pesa na sala ti na pesa yo moto bien etaki ndeko na nga etaki relation na nga ya on a pesa yo moto bien na kolinga te ke na bwako na libulu po ko yanga na sepela no so bwakaki ti de soki olingaki ye na bolinga solo olingaki na mbongo te okoyede na ngaki na mbongo te na lingaki aza mobali yo lingaki pona to te point te nyoso te contribuer na bolingo nyoso contribuaka na lingaki pas aza mobali azo ba déception ngaki azo ba déception na nga mais na moni kaza incomplet ti de aza incomplet de yani na ajonga na oluka na mbali mobwe to bota to fanda bien yo fesa musala nzela ngana na ke koluka minganga ba o soki ba nani na ndeni na sens ni et qui nous attend la vie. Ça ne sert à rien jusqu'à quand. En un minute, tout comme une fausse, il y a solution. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, moi tu es bien. Écoute, Guy, arrête de pleurer comme ça. Pas l'état en colère. L'autre femme nous dit, il faut prier ma casse. C'est un problème spirituel. Comment expliquer aux gens normaux, aux gens makambutu, mais comment impuissant? Donc on va rater que non, on a âge à montrer autant de la bien été. C'est un problème spirituel. Au lieu de pleurer, on dit que non, papa, tout le kanzambe, tout l'église, tout le monde, on va prier. N'a pas prière, n'a traité. Ça va, laisse-moi passer, il ne dérange pas. Hein? Il dérange pas. Tu dois comprendre que mais t'en fais pas si ça. Vous comprenez que oui, c'est le passé. Oui, c'est le passé. Il faut comprendre que notre Dieu existe. Il y a des circonstances, tout comme ça. C'est simple. Batunion sur la belle maladie, on a tité les canons. On a moins possibilité de permettre de tout bateau à la maladie, de battre ta carte et maintenant l'IWA. C'est que le monde peut être bon, on va te faire mon nouveau droit. Traitement pour les canons, tout l'an de la monde. Vous comprenez que déjà, vous avez un problème, moi, qu'on a une autre santé, fait attaquer qui n'est plus juste une numéro de c'est ce que dit, des fois les malades est bon. Et comprendre les psychologues, maintenant, tout le cas solution, traitement dans Zambie, ça va aller. Au robota. Les vrais pour me servir tout le cas, mutassir, ou la sala musala, ou normalement, au robota. Au numéro que Nzambie, ça caillou au robota. Ça va. Prends courage et pour les cas. Gombe,
Arrête de réfléchir. On m'a dit et créer le routier. J'aimerais être seul. Non. Toi, attends, petit cause. Pourquoi être seul? S'il vous plaît. Pourquoi ça m'a macala ou comment? Non. Avant d'être seul, il y a soin. Soit d'abord traitement. Tu donnes, il y a un moment qu'il faut que nous solo. Avec notre possibilité de permettre les bijoux. Parce que nous sommes en bon côté, nous devons traiter les bijoux. Mais surtout, l'année, on dit début jusqu'à la fin ici. Ça va? Ok. Sois courage, Gingombe. Tu mets là, tu lis. La mouka, tout ça, ma cam. Faut en avoir un mon papa et les canons. C'est normal. C'est comme si on a confiance dans l'amour. Dans la confiance dans l'amour, il y a des franchement, comme tu t'as pas su de toi-même, donne les meilleurs à Yomoko. On a bon, on a stable. Tu ne peux pas parler de miracle dans ma sœur là-bas. Moi, je veux comprendre que nous sommes dit. ayaki awa na mobali kopresente biso loko ayo ozalaki te nabaki ntango moko na mofandisa yo na explike yo ke motsopi na nga azwi mobali Nadi, n'importe quoi luba bato poto, n'importe quoi. Abala te. Mobali yango oyo atali epandemi. Bongo motsopi na nga aza mabe. Otali motsopi aza mabe. Eteki sorry luba mongo. Yo otali vraiment motsopi okumisi nzambe. Ke naza na mwasi ya mwasi aza vraiment otali olobi oui nzambe aza malade. Mwana mobali ya motsopi. Ya asala na wapi? Aza musicien. Aza nani? Aza musicien pa wewe. Omoni ni wera na biso ya wera oyo mwasi mobali ya mampas. Aza kuna musicien. Aza mese kuna yemba ka wapi? Abetaka eloko kichakachaka oyo abetaka pene d'église kuna bena n'importe quoi eloba bato poto n'importe quoi. Bongo eza wera yemoka sur la députation te. C'est normalité. Ngela. Ngela. Yo mchopi yaka. Yo. Mchopi na yebite uzaki muke na pesa ke kombo ya mchopi. Lelo ko munene na yebite na changer nini? Nguma. Nguma. Benga mobali na ndenga benga nga rozi papa na sengi. Ukamati mobali. Na sebeli. Papa ni wokanga kanga boy. Ukamati mobali na misisi? Mimi sio wera te. Oh misisi. Wera. Wera. Eza ni kama hotel. Mamba tazwi. Bana tena députation batazwi. Tupo bango isante. Mobali yake kusala kuna akulesa yoni. Papa, mobali na ngaza musicien. Abeta kichacha kwa wera. Eza rien poste pomilanga yoso kwa tela poste bapesi ya kuna kisaka lingomba. Tata. C'est normal. Mchopi mbanga nyosa zo loba awa ngana bali musicien. Nali mobali abeta kichacha. Ngomba. Na musique que so beta ngo na balabala ba so beta. Kichaka lingomba. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ya kichaka ni mmoja na poto. Oh mon Dieu. Dala na merci. Oh sili singa pale mon Dieu, mon diable. Mon Dieu, mon diable. No mona mbona nani ngobeta mina kuye. Kuye kapina kabu. Bokilo malé, ya candidat maléré. Bokilo ya candidat maléré. Ba voya chaka na kichaka te alba. Ba poto ba. Eh papa, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Quel mobile nanga? Sony. Arochida mobile nanga. Musicien ya maison mère. Vous avez moi ça malonga te, vous avez ça valé. Papa nini? Mettez la poste mobile là. Mettez la poste vraiment. Allo bipe akukuta nsanga na wewe. Mama ya moyo wazo sepela. Ndetinga, na wakiti saona na wega. Na tena ngamba. Ngana kuti na Franco. Isala ne. Umuna Franco. Omoni chibo. Umuna Rochero tabule. Efoloko. Umuna Ifoloko lai. Umuna ba lita bembo. Siko papa yebisanga na nyoso. Isala ne. Na nyoso bongo yebisanga nini? Uzo kubisanga ngai wera candidat maléré. Na nyoso bongo ba nini? Kenjo zo mérité te. Asa misia wera o même pas. Uzana valeur te yo moko.
Uzanya mazamba. Uzanya mazamba. Ngulumaza. Porte quoi le Taka lingomba. Na koboya kenjo te. Toi so bête na maison mère, toi so bête par-ci par-là. Lobela ba. Ndenge olingaka maman ndenge. Utelemene ngai. Papa la temi otra ebisio. Chamo ko poni langa mobile. Ina ebisio papa. Boya rapi bambongo. Bambongo so lio. Bongo so flo. Yo kati uti wa. Il va anglais. Yo zaga ko papa na yo. Awobo ya mbongo tie. Il va anglais. Amoni leki na nga pamba. Sorry. Amoni mwana na ye pamba. Opeza raté de pamba. So bandonga pamba. Wala mobali wala kamati. Aza mobile. Azama bisa kenjo futa kasunda te acha profiter suna. Parce que mobile ozo finga mta futa anda kwa futa anda. J'en ai marre. Boya kasimbongo. Pourquoi tu le dis ça comme la maman? Libéla ya futa kate. Libéla je m'en fous. Kenjo futa ngosi. Afunda ba Kenjo. Ah je m'en fous de l'ingaité. Ya bana na ya ko futa bana la. Ah pas question à partir d'aujourd'hui. Aza mobile te. Kenjo mobile na ngai. Na ko nunga ko Kenjo futa susu mbongo ndako. Yesini ya bana. Mama sina micho wenga yela. Tunde ma. Ta bana na yo kolanda no papa na ote. Sana yeka. Kichaka vraiment poste mabebo nzeni. Ngala ndako na ngawa. Namona mudute. Ole sanga se wenga ya mona na ngai. Vanda na yo ya, vanda na yo. Wenga o respecte ngai. Wa wera be kenjo bete pa wera akina pe. Jamila nataka kwa kenjo obeta mabe. Eta sankarate. Yo ko kometa sankarate vraiment aleka kana television ya kolobila yo sankarate konta ya kolobila yo. Kenjo. Ça rappelle to lire neto. Ata mbanda. Oko separate bazole mobile pe akutanisa bokino na mwasi na wera fata. Yesu de tense bonene. Tiki chaka lingoma. Ya kenjo papa. Kitaka bana na baba repeta po. Chaka lingomba. Ya mazaka boy. Omoni papa yeye. Chaka lingomba. S'il te plaît, chérie, tu dois me comprendre. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je sais faire ça. Je fais quoi? Je dois quand même voir Marcia aussi. Non, Marcia a besoin de moi, chérie. Marcia a besoin de toi, oui, j'en refuse pas, mais tu sais que c'est ok et ça n'a pas suivi très bien que on a fait 3 jours ensemble. Ça ne me regarde pas même 2 semaines, même 4 semaines, c'est un problème. T'es même je sais que tu as besoin d'un homme qui doit être tout le temps avec toi. Tu vois, tu as besoin d'affection, mais là, je dois aussi au moins comment on a Marcia, s'il te plaît. Non, tu vois pas. Tu sais, c'est bien, mais ça m'a noté. Mais ça m'a noté. Chou, je t'aime. Ah, c'est pour ça que tu vas pour s'abonner. Pas ça. Il ne risque pas de sérieux. Non, ou bien t'es. Quand on entretien, on m'a cassé au bien. Tu es aussi entretien dans mon sous, mais chérie, entre nous, on doit parler. S'il te plaît. Tu ne pars pas. Je dois partir. Non. Pourquoi tu fais ça? Ok, t'es quand on dit trop beau. Vous êtes bel homme, tu vois, vous êtes bien. Ça se désire ça, s'il te plaît. Je dois voir Marcia, elle m'a appelé quand même. Tu sais, écoute, je t'avais bien dit. Ils ont un sens là. Mais pourquoi? Parce que tout ce que tu as besoin, je te donne et je te le donnerai comme je t'avais dit. Mais étant humain, j'ai un cœur, s'il te plaît. Je ne peux pas qu'on ne peut me tout. Je t'avais dit déjà dès le départ que Marcia m'aimait. Non, tu l'aimes plus que moi. Je n'ai pas dit ça. Je t'aime, s'il te plaît. Écoute. Parce que quand je restais là, tu risques encore de trucs. Mais c'est ce que je vais. Ah non, moi je ne veux pas ça. Non, après de faire ça ne part pas. Attends, je te fais mon cœur, arrête. Je suis destinée à souffrir. Je ne vois le monde pour changer. Souffrance de douleur ma vie. Je croyais que parce que tu quand on va condamner maman encore. Nous supposons que pour les bonbons au Yaya,
Herman Kasongo, mobile nanganzane awa. Amo ça va 3 jours landa côté. Désolé banda, on a 2h, 3h. Eh, je pense pas que ça délire. Herman a quoi, Elbi? Herman a quoi? Herman a rien. Il est comme moi. Explique-moi d'abord calmement parce que Herman, on l'a 3 jours là. Un jour, ça là. Maman, pousse le poignet. Arrête. Maman, pousse le poignet, Tikama. Notre bien beaucoup Herman, un garçon, je ne sais pas, un homme sans cœur. On a pas sensibilité. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis qui aujourd'hui? Tous mes rêves ils ont coulé. Et puis je sais qu'aujourd'hui moi. Regarde-toi. Bien habillé, bien coiffé, bien parfumé. Regarde-moi. Talanga ebi. Mon collègue n'a pas CP là dans le qui n'a pas ma. Réponds à qu'est-ce que ma mère a fait du mal? Non, pour te casser un ami. Je connais pas mon père. En tant qu'assassin, tu as entendu parler de lui? En tant que criminel? Ah, merci. Les faux hommes, ça j'ai maudit le jour que je suis venue au monde. J'ai maudit ces jours-là que je suis née. J'ai maudit Fabina Ruda. J'ai maudit ça. Merci. Et là, que ça, le douleur, tu ne peux jamais me dire. Souffrance mais qui a Job. Tu es l'enfant des dieux. Oui, ma commune est comme il a Job. Job coûte à riche. Jusqu'au point que nous autres polis. Mais il n'a jamais abandonné Dieu. Et toi, tu as bonne santé. Vous en vivre. Elle n'est pas partie trop vite parce que son temps était fini. Son temps était épuisé. Elle est partie sans dire un mot. Elle est partie sans me montrer l'argent dont elle me parlait. Elle avait l'argent à Bombainandakou. Elle est partie sans pourtant me montrer un bon moment. J'appelais ma vie bien l'Osal à London City. Notre maman me remplace Ninayebi. Alors je ne sais pas. J'appelais Rosine Bolumbo. Elle non plus. Prévenez ses sœurs et ses frères. D'abord toi le parle Nabiso. Elle nous s'est retrouvée dans des conditions oyo. Personne ne peut m'aider. Personne. Sauf toi. Et les dieux qu'on appelle les dieux, il est où? Il est là. Marcia, tu sais, nous sommes souffrir, hein? Il est ça la caisse à la Kamakambo. Mais Marcia, les jours où tout ça là va changer, au Kama. Et que ça la un seul jour que tout va changer. Tout va changer. C'est ce que Tablik nous a toujours dit, Elbi. Quand Mukolomo qu'on devient à battre bon wanaka. Quand Mukolomo que ça va encore 2 jours. Et ce jour-là, tu vas sourire. Okobosana. Eh bien, paye-moi d'abord ma vie, ça quand je vais appeler ma vie. Non, benga, appelle-la Kemet, je vais mourir. Je vais appeler ma vie. Déjà, moi, je ne condamne pas Herman parce que je suis maudite. Tu n'es pas maudite. Tu dois avoir rectifié tout ça. Tu dois avoir rectifié tout ça. Comment est-ce que tu as mis la pourquoi? Hein? Pourquoi? Je vais appeler Fifi Tcheb aujourd'hui. Je vais appeler ma tante Fifi Tcheb. Non, il dit non pour aider Marcia. C'est pour que Marcia pour Koufa. Babé maman disait mon gars, babenga batunyoso, babenga mave, babenga Rosine Bolumbu comme ça aux Akinia. Pourquoi si tu n'es pas si vite tu n'as pas ça ma maman Herman. Cet homme-là, il va revenir ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. Proche. Laisse-lui. Laisse-lui. Taking a